degré à Makam. Donc, Bandeko, Mouya qui pense que, en France, déjà le Kola, la Congo, là où la justice est inféodée, la justice est instrumentalisée. Bandeko, tozi message wana tokomi, tomukie, tokoutiete, tozeliye, toke marche, kolongola biso marche, tobandeko koluka kisa bosembe depuis 8 heures. Toyo kozwa kisa bosembe na 23 heures. Tant que zoya te tokomaki na coin to louer ma chambre pembeni na 4 hôtel na yona to louer chambre à 3 chambres parce que to lobaki yango qu'il pleut ou qu'il neige kimbangu fa pesa biso ye. Merci exaucé à Miss Ede. Bandeko na vous avez épargné bino ba détail mususu pour na kopesa bango makambo te. Donc comme il pourrait être tokende le kolanga santé na ngaza ki bien te tisikoyo ni se filma kinga au moins on côté kiti mwandambo la seigneur banima non to songa non te to sela les to sela boye voiture à pembe eye ba kiti 3 personnes ko kita na biso boye na koti na kati bandeko nazaki ngamoko. Il a ma garde corps naï. J'étais tout seul. Amasa, Batika le bango libanda. Oui, tu vas tous à ma chambre parce que chambre moi qu'on a week-end, ils ont 89 €. bandeko nyonso ezali wabino waiza mbangu mpodia nzinga kiangala na ntundi takune vunda lusako rojengo kaibwe nazo pesa mbote na bakoko yanga singa bazali na kumbe matadi na kinkonka na kintiekide ina lemba kasangulu lisusu na pesi bino mbote na bakongolelo nyonso sika bozali le monde entier toyeto solola toyeto loba tolingaki bambwali bandoki basase bayini ya Congo baloba basala bamenace na bango ya 2 balles po ezanga tina baona bacomprendre situation ya Congo te tolingaki bapesa bandeko na bango balingaka koyoka oyo esepelisaka bango apres toya tonosala mise au point ya makambo oyo ya Christian Bosembe oyo ezali juste un début ya commencement ya soulèvement populaire toyo toloba mpona kolakisa bango te
nous ne sommes pas au Congo et c'est qu'à la justice a quand même fait au dé. Et na lingi boye bisa Kimpukunya boye bisa Kimpukunya ke ma combattant résistant bataillon Front Populaire tozali causer la plainte na bango et ya na Lumbango il sera toko humilier gouvernement ya Félix na justice il sera toko humilier pouvoir oyo ya ba Rwandais na kati ya tribunal bakozo da fimbo na bamona te parce bo comprendre na nuteke tant oyo ezali tan kosakana nango te na linga yebisa déjà na bato avant la côte na muzina masolo bolongola kobanga rimpia bolongola kobanga muta ko intimider biso azali te nous parlerons du Congo tant que la famille Tshisekedi continuera à marchander notre patrie de côté les Melabango Tina Souka la ligne Tina sous un message na bamboa Liban dans des moutons qui sautent bateau bazala kana ba cerveau ba fourmi ba traître bandoki avant que la côte na muzina masolo boye bayango bo beti famille à combattant moko na Congo tobeta 3 awa bobeti de tobeti 6 awa bobeti 6 kuna tobeta 12 awa FM les sages tant na lo bango mo bazoba mo ka mike ba yo c'est là c'est tosi yo to lancer message li sous na bato ba na diaspora awa na diaspora oh soi-disant ce qu'un tel aussi bi combattant moko boye bakango mutu nyonso tobi mutu nyonso oya IDPS azala mama azala papa otokuta na ye tokobeta ye aussi bi combattant moko dorénavant ozala maître ozala maîtresse ozala nani osimbi combattant moko biso mutu nyonso tokomona aolobela IDPS tokoma kobeta ye c'est pour vous dire quoi mpona kolakisa bino ke tobanga mutu te le Congo n'appartient pas à cette famille satanique de Tshisekedi otie oye parce que bokomi kosakana na bato bokanisi bato bakobanga te tokotikala kobanga te il faut ozala zoba Kimpukunya okanisa ke la justice française eza lokola ya bino donc yo muyaya parce que oza matoi lokola Kimpukunya ozokanisa ke justice française ekobanga matoi na yo bande obonimbisa ngai so bomoni ngai mpe na kodeborde na maloba na ngai na kanda bocomprendre nga parce que bato oyo ya bazoba à un moment donné vous bokita na bango na se bango lokola bakanisa bazaka na monopole ya kofinga bato à un moment donné bandeko bopermettre biso afingi tofingi ye botika babiloko oyo non je condamne waiza kozala lokola bango te pourquoi bokofinga pourquoi bote à un moment donné fo bokenda na bango ndenge wana Congo oyo totika yango te tozela bino na justice awa na France tozela gouvernement ya occupation wana et porter plainte Kimpukunya muya ya Kimpukunya tozela plainte lelo na expliquer bino mutakalisation Krisa Bosembe mais bolimbisa nga na ko expliquer nyonso te parce que eza babiloko mosusu fo tobomba yango oyo ezali babombo oyo soki bameki koya na tribunal
soki bameki koyanga na tribunal babombo tokobimisela bango esika pouvoir na bango ya mokie wana tokohumilie yango. Donc pour souffrir quand même na koépargne makambo ebele na koloba nyonso te na média poso na lobi nyonso na opesa bango façon ya kose défendre tobombi bino bomonaki video ya 2 minutes et quelques mais makambo esalamaki ya plus de 10 minutes et nyonso wana makambo elekaki. Il se quinquait la plainte, la bango so mais biso c'est la plainte. Tout c'est la plainte. Bandeko mukile lobby ba finga ba fingi. La première des choses, on a expliqué Bandeko boy. Nous les combattants, nous n'avons rien. Et rien. Alors rien. La vie privée médiocre, il y a Christian Bosembe. À la vie, il y a médiocre. À ça, la vie, il y a médiocre. Parce que ça a couranté, ça a maya malongate, ça a banzelate. Soit beli, a oye si tanga na zala. Ça dit nga na bien pour les cahiers. Pour son nga beli na kinde kuna tate. La preuve année, aye awa na poto, oya koluka secours. Donc aye si tanga na zalaka. Biso doit bien. Donc, dans les locaux à convier pas na yete na vie privée na ye. Ba diplôme azanango ma azanango. Ba classe atangi nga tanga yango. Pe na zo continuer ko tanga. Différence ka ngana yezali ke ya zali très collabo, ngana zali patriote nationaliste. L'avantage da nga yangwana. Bandeko tovandaki toyoko zwa message igatineza losako igatineza bi bonjour waiza yo pe ozalaki na groupe wana ndeko nanga Tshisekedi se igati ngana zalaki na groupe wana ko des messages comme la kinga imta liboso nazalaki bon na ngai te. Vous pensez que tout bombarder? Nous sommes bataillon Front Populaire Nouvelle Énergie. Bataillon Front Populaire Nouvelle Énergie. Nous sommes là pour traquer tous les traîtres, les collabos, les ennemis de la République. Lelo lisuto que nous koluka moko lelo lisusu. To barse la bino. Ma matière, vous barse de la plainte. Lelo lisusu to luka. Bande kotan dossier formation 2 jours avant. Dossier formation 2 jours avant que Christian Bosembe a Zapagoya. Pour la biso. Et comme il Christian Bosembe, et vous avez peu la Papi Tamba, et vous avez peu la Eliezer. Et quand on a Israël Mutombo, Oyo, Muto Nato Luka, Israël Mutombo, yo soto Zio, Kofi Baliso. Bon, la vidéo, bon, mais Mayango menace. Et quand on a la Moutounionso, na Zakari Baba, c'est un tata Mora Zoba, mais to Lukaye. On progressé dans ce message, on a ça. Donc, quand on est Christian Bosembe, et quand on est là, n'importe quel traître à Congo, des kabylistes comme des Tshisekedistes. Et ça, c'est tombé là Christian Bosembe. Christian Bosembe a nié, ou à Zangatina, il y a nié, il y a impoli, il y a mal éduqué. Mouton a une chance à cause de l'éducation. Et vous appelez qu'il est intellectuel. Un intellectuel, Azaloko l'a été. Azali mal éduqué, mal élevé.
tata na ye, tata na maman na ye, éduquer ça Bosembe bien qui passe à la télé pour insulter la diaspora, humilier la diaspora. Mal éduqué le Kola Kissa Bosembe. Tant que yo qui kezoya depuis Kinshasa, tovandi, tosangani, toyebaki mambo nyonso ndenge nini akoya. Toyebaki ndenge aza kochange bahotel nyonso. Toyebaki baréservation et barestaurant na ye nyonso. Toyebaki. Ntusarlo ba waisa ngambolo bozoko sa. Ben botu na Kissa Bosembe sera saki réservation te na restaurant moko na Paris 9e na 17 rue des Bergères botu na ye. Fini vrai Congo Mpongo, merci. Botu na ye ceux qui m'a missalé là ka déjà réservation te na restaurant moko na Paris 9e 17 rue des Bergères. Botu na ye mamna oloba. On savait tout sur lui. Parce que tu vois, problème des alliés que vous pensez que combattant les alliés n'aillent dans la vidéo. Vous pensez que combattant les alliés membres, il y a bataillon Front Populaire, leader à Congo, les Solariens Ingeta, les Congo d'abord, les gardiens du temple, le maître d'ici, Baekeko. Merci, tout est grâce, amen. Bakanisaka bakombattants zali biso. Bakombattants zali biso kakati. Bakombattants bazali tina kati ya présidence ya Chilombo, il y a des combattants. Quand je dis des combattants, on va obino boyebite. Bazaka batuzana bango bakati na ngabute. Bakombattants ba oyo batikala osala vidéo te ba monana te boyebi bango te mais bazala kana kati ya Félix Tshisekedi. Et cette erreur grave. Oyo bato okataka batikala kaka mwa groupe moko boye. Nous sommes des millions na diaspora na monde. Ah en France à Pamba, nous sommes des milliers et des milliers. C'est pour cela que vous comprenez que nous sommes qui Kissa Bosembe na pesa dona chambre zaki na chambre numéro 125. Non pesa bino ba biloko yo pour la sabilo que ceux qui va mettre comme ça la erreur ya na justice na biso to kobimisela la bango biloko moko même yemo Kissa Bosembe a konti maté a oyeba te comment to ebi makambo na nyonso makambo nyonso ba osala. Et puis ma quand expliquer et bana ki ndenge ne suka ndenge nini do bandeko erreur ba doit osala ngo ba kanisa ki to sa groupe moko ya bato yango bazo menacer bazo ebate tango yo menacer ngai muto okutana na bus a combattant muto okutana na supermarché na musala yo sala kaza pe combattant ou combattant yo yebite et Kissa Bosembe ne savait pas quand c'est qui proto ba combattre ça famo na bilongi oya yebi ba kombo ya yebi ti azo saba avion azaki na combattant na kati avion azaki na ba combattant akiti na aéroport na ba combattant banze tazo tambola na ba combattant mayeba kité bandeko toyoki programme na tutu mais bola nanga très bien. Et l'eau qui a commencé à kanda, il y a aucun luka au-delà de Kofinga. Mais, bandeko, nous faisons la parenthèse.